maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le... Mbote libota, mbote la famille. Toye ko présenter binonda ko oyo to bandana na balabala. Voilà, balabala yango yo eza tellement munene na tous les deux côtés. Bon, to kotana na lupango, to tala ndako na biso toyaki. Et voilà, wana tozo kotana kati, tozo loba déjà. Donc lupango na biso yango yo eza na ndako R+1 avec 6 appartements. Donc dans 3 appartements, il y a rez-de-chaussée, na place oyo gardien azali. Soit moi mini Guérit ezali déjà batu kota dans ce botali image oyo eza ancienne image auto présentera bino lupango oyo avec des appartements assez haut déjà yango na droite awa et awa to pesisco image ya lelo donc nde batu baza lelo moni appartement liboso yango na se na droite awa eza comme Guérit mutakenge la razawana esali déjà un appartement plus Guérit. Et awa tozo poussana pour nous relaxer 2 autres appartements place ndeko wana azali et puis awa tolakisi place oyo mutakoki komata pour na komata na ba appartement il y a premier niveau donc tolobi na rez-de-chaussée tous en a 3 appartements déjà batu bazana kati yango moni to filmer vraiment makasi pour batu bazawana et awa to na premier niveau na ba appartement oyo nan esili vraiment te mais ezama chantier omoni ba porte déjà yango oyo o faut ba poser mastic déjà bacha plafond déjà ba sala donc awa et lo etikali ka ba sala ezali ko cha carreau et puis ko poser biloko oyo ezali il y a ba toilette voilà donc toilette cuisine donc biloko oyo basalelaka na cuisine na biloko oyo basalelaka na toilette na bakaro awa to wana appartement il y a 2 chambres salon cuisine salle de bain 2 salles de bain moko na toilette ya baparent salle de bain moko na couloir wana tozokota siko na ndenge ya cuisine parce que porte wana eza ya kokangama tokoti na ndenge ya nsima awa eza cuisine oyo eza toilette chambre liboso chambre de parents yango avec balcon yango yo vi mbala moko ya balabala balcon yango yo awa toza na salon peza na balcon na yango et awa toza na 3e appartement donc il y a 2 chambres donc pour na ko faire comprendre tout bien na rez-de-chaussée toi na 3 appartements donc appartement il y a 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain appartement il y a chambre salon cuisine salle de bain appartement il y a 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain na Guérit et na premier niveau tout ça il y a 3 appartements donc tous les 3 appartements na Guérit il y a rez-de-chaussée déjà ici là et batu déjà bakota na rez-de-chaussée na 3 appartements na ezobimisi biso $550 donc ebimisi biso $550 et na premier niveau awa nanu esilité bon to la siko ndaku ndenge ya mpandi donc awa tozo la ndaku na ndenge ya likolo pona ko éviter ba question liée na ba érosion ba question liée na maramso mike donc tolobaki lupango na biso oyo toza na commune ya Nsele na quartier na Nsele Kinkole donc Kinkole Maboke référence maison communale ya Kinkole na bandeli toza na commune ya Nsele na quartier Kinkole Maboke référence maison communale ya Kinkole donc bomona ki avenue yango eza munene non loin ya Macadam donc voilà un peu lupango na biso batie yango na prix à $130,000 à discuter na lobi bien lupango batie $130,000
à discuter. Donc ils ont à discuter légèrement. Mais onyos a cause la intéressé benga biso to solo la to e bandenge ya ko négocier lupango parce que tolobi a to la kisili koloboye eza pona relaxa quartier mobimba ko éviter ba question liée de tolobara ya érosion ba question liée na quartier za ndenge nini non courant ezali mai ezali lupango eza na forage. Donc à part mai ya régie des eaux lupango eza sous na forage eau déjà et salema pona kotoka mai. Donc voilà un peu. Et awa tozongi sous nase parce que tolobaki ba image des amis balé. Donc pona kolo la kisa ba appartement où il y a 7 l'accès liboso. Donc deux chambres salon yangwana et une chambre salon eza na droite na biso. Donc yango awa ba futara $200 na deux chambres, une chambre salon $150 et puis deux chambres salon soussoala ba futara $200. Donc epesi biso $550 comme revenu mensuel au eza na rez-de-chaussée. Et na ba appartement ya likolo soki esili donc le pang mo meko pesa biso $1100 le mois. Merci beaucoup.